Bonjour chers amis internautes, bonjour tout le monde. Je profite pour saluer tous mes fans, tous mes amis, ceux que j'aime beaucoup. Je salue aussi tous ceux qui ne m'aiment pas. Ozawana pour nos commentaires pour nous encourager. On est là toujours sur 3W Fimbo na Fimbo. Yabino ye Manic de John. Nazana invité na ngai awa. Bato nyonso bakanta kinetike musale sili botala kaka ezali nango ezakaka makamsusu ke ye ostopina nkotoyo okena côté kuna. Je profite pour saluer mon pasteur Damas Massissa. Choisi ma tante le vénérable maître Cyprien Babi l'ange céleste, il est toujours là. Makambunde ezali et pas ya choisi yango bato nyonso batiki ba boss na bango ba bombi bango na kati ya ba frigo ba yo boaka mais pas ya choisi. Mais Manic de John restera toujours Manic de John. Je profite pour saluer Elisabeth Mayangi, Babi la grande suprême, Adèle Jogo Bagou d'Angers, Adèle Jogo Bagou d'Angers, Adèle Jogo nana fonte, bika kozobe ngozo zwangate na WhatsApp nazo zalate donc fon ezate fon ekweyaki na koza fon aline santate tanke Badel bazawana ba Elisabeth Mayangi bazawana. Sans plus tarder, na présenter Bino invité Nangai. Bonjour. Bonjour Manic de John. Non, c'est là où c'est présenté yo moko. Ah d'accord, ok. Bonjour naba na monde entier. Lorette Aruna mère chef. Bon ba yebinga balanda ke émission Nangai par-ci par-là. Donc Lorette Aruna mère chef. Merci pour Manic de John. Merci pour na boyino so ya Fimbo na Fimbo. Merci beaucoup Lorette Aruna mère chef. Mais Aruna nazo comprendre Aruna zo tchapwa yo moko tchepwa ou bien oyaka na internet ko yiba ba site place ok otamboli okene ko oyaki ko yiba ba mayele po o créer borna yo ezaneti mutalinga somba lopangu mais ake ko yeba ba prière lopangu pa baninga ayibi suna mbonga baninga après ayi asombi lopangu na c'est une question non jamais ko yeba mayele batunde nizaka que musala na travailler par-ci par-là et puis oui bon c'est les moments. Bon, on a un mot au salon, on y va la bête. Mais les nets ni yango bon bazalo na oyibe parce que ming ezalaka bisonde to travail, bisonde mananze, la bisonde to apportera un plus. C'est comme les nets ni na oyiba. Na tana mutu moto na oyiba mai. Na et là on a compris au sel comment est en internet. Bon, on a bandi internet en 2016, 2017, bah une année déjà. Une année déjà après une année au salicite na yoza makasi. Bon, ezaka na ina on a salicite na ngai so rotali bien na banda ki na banda na Cléboa et pas de la nation on appelle Simbote place au panzi batu kuna olongolisi batu non nga site mote na tikala olongolisa batu na olongolisa neti banana ngana banana Cléboa na kutaka Matika Songo na Freddy Akimbe na Longwe. Ezaki non nazaki pas na lieu non internet te quoi ba blog na retourna ba chaque jour na ko kana ngate et puis na ko tika nde na yo bandela susu na yo leka na ba site ka on a leke belé sinde pe na yo créer ka lona na ba site leke belé tanga ah na c'est important pour autant vraiment ba site wana tanga la onine dans le temps da Cléboa c'est bon Cléboa c'est bon lelo ba bengyo mère chef par rapport à quoi? Donc en fait mère chef wana eza na site mon anda sala mkolo site wana nde apesa nga kombo na mère chef par rapport ka ba compétence na anda mona ka yoza muto ba buste yoza no muto ba ya ba buste oza pe mutu te ke loba par rapport à calme non par rapport à ngo sela musana en tout cas mère chef nde simbo on apesa nga mère chef etika la pe. En tout cas ya Koko Arafat Makizembe ba sa zongi Londres ya Koko Aruna olobi oza mutu ba buste mais dernièrement ana yoka kikeno olingi olobi oyo amoni kana nzoto kitoko koleka bokuta na piscine eza buzz to buzz nebnade mambonate oyebno mambonate wangani tenabika mambonate naloba yani no. Chers amis, tout ça, on est toujours avec Aruna, Balobi, donc Abia Ebine Mambonate. Oui, Mambonate, on évolue. Lorette Aruna, Sikoyo, na internet, ba fie belé au bachara mnoko. Ba fie belé balobara trop, toza danger, toza boyer. Si on voit bien, il travaille toujours pour les gens.
secret na yo nini sali que non aux na site na moko parce que bango balobaka ba danger mais ba na site mais na moni eza Christelle na yo na ba fi internet yo baza calme ba créer buzz te baza rappel chochoté donc eza que pour au sala site il faut se comporter se comporter. Non, pas nécessairement, mais je trouve que ça a conscience à mon Dieu, mon corps, parce que nous avons travaillé dans la site, plus on a site bien travaillé sur le site dans le néant. Si moi voyez banana on tout oye pour bandi boulot papa travail parce qu'on a tellement de compétences, on a des exigences d'abord ba ko ba site on bazana ba na ba poto wana bana ba exigence mo boye sala boye ata o sala ngo yo so sala msuna bolingo ki a site évoluer mais ye nga comme so ko esclave mo boye msusu basana ba asali mo ba réaction mo boye alors et simba te on tel ka bon na tante na le kana ba no sara ba mission ko lo ba on est bat ba ka na loba na site o nazalaka bo panza Congo site wana au place nazalaka to zakana ba site rapage ba go langi pe ba le kana site wana bo panza Congo na le parce que ce que j'avais dit par rapport à ma site c'est vrai que mkolo site wana zaki mtaba trouble azo tia ba fi ba trouble et lelo maloba na lobe kena mpepete lo tellement na loba ki azaka checker azaki mutu alingara ba fi alingara bana basi baya na soni wana ayako zo ayako engager matika songa ko mosana na site wana pona kaka mais na c'est pas que maloba nga ekena na mpepete na tellement na loba ko zaki ko dénoncer parce que bana mibali pe bazana un plus ba portaka comment yo site momoko ko engager kaka mibali e basi on a problème na basi ngo lingaka basi en plus azaka bengi o soli na à part site wana pena na zaaki na loba makambo zaki na nzele puis maloba nga kana mpepete na eko bayeko cha bayeko engager matika songo o paza na site na make o sala kuna bon ya ba faire na ngala ko kipango te omoni ne sili mais nga siko na vandi na tena ndena leka na lisa na bopanza Congo wana ndenge na leka na bopanza Congo na ko ya na zoaje na sali mois 2 mois na zoaje na ka ko cha bango Paul parce que mutabanda ko sana site wana zaki alendele so sto yebi azape mutababe sto mais quand même atala makabe mission pe zaka bien ezaka suivi amatsa ki site wana zoaje après ce ko alendele aye ko kende site ko zo baisse azuizi ne ba journaliste mais site baisse so yo kana susute la preuve on est ngana ko zongo donc zongo susu na ko zongo ça mais zaki juste contrat moko kaya tant muke pona sola ki pene c'est que non na ye kaka awa pour travailler kana épauler au site non ezonga kana kombo et puis ngana on sa chemin nanga nde tango ekoki nango ezaki non juste pour 2 mois yango le cas qui moi je me dis que non le cas qui au sala qui pas batu po aux tonton wana o ya pesi mbongo ya site na ya matériel non tonton ni en pesi mbongo site eza ba info perso na na fongoli info perso au sala ka na internet to yebi salaire to yebi mamnyo so ndenge ezalaka info perso ngo nini yo sali donc obombi 1 euro to sala problème à cause de la bombe 1 euro na bana 2016 si 2017 koka ça site kokate kokate et on sorte de mettre machine kokate zaka savoir non mais de toute façon malgré cela toi peut battre ça rappelle me souviens nga mutu ba rotinela nga pe mbongo neti boye Dieu merci unda na ko fana pe moi code ye papier wa carte limitée moi ka na Maroc abot talaka na Maroc mbongo na mama mbongo ebimate mais vient nga na sala pe no mona fanda ka bomona bengi mutu boye te botinela nga code so ba code utaka ba Suisse code mo te land mais ya sala na Maroc ya benga nga te fa botinela no petina nga bo batindelinga donc mbongo nyoso ozo ka pe mutu ape moi so ko sanga pe mbali to ape na relation ape na bato ba ko soutenir pe balanda pe biso musika to vanda pe bo moi code moko ye nyoso wanati ozo ko économiser oliendambu obombi ndambo oliendambu to na tel ki na moni ko travailler na biloko ba tout tant mieux na sali pe loko na nga ona na musala on est na travers na basita batu na robimisa pe na mayele na nga nyonso ne loko na nga moko alors Aruna marié ou fiancé? Non, je suis pas mariée, je suis pas fiancée mais na quand même moi c'est na Aruna tikaba biloko yo pourquoi bat nyonso ça na internet balinga ko bimisa te mutu na ye c'est que dame ça ba bouchon de dame les ebele non même pas question ba bouchon de dame ça c'est juste gars qui mutu mususu peut les rappeler parce que papa na tanga comme une émission te maman ngana lina te beblo na bino internet wana na ligne te ko tanga ko ante po mon kanga mbali na vandi wemsu batu msuba ko ko landa ngai ba tu ko komela ngana ba Facebook ko ma boy na en plus msu zama kam suto sola no msu miso bombo ebisa ngate apo mona mutu yako apprendre ngango obike mutu so azana sango ninga ko memeleke mabe ngana sina vanda
boye pena to vanda boye na jona nga pena bo vanda boye msu bo sola lisolo boye msu mutu msu abenga abetele pe lisolo bike tala kutu boye mais et sauver peut-être parce que nga modi ana betela ki o mona ayoka bia OK achoka boye po nini nyosa bika aruna ebisanga danyos mais ce quand on a bando tango même chose ali kamsu na bomba ka boye allez mutu mo boye binga emsu nga mona luka moment na bi mutu nanda azala na luka moment ni favorable on a ko bimisa ngale mutu so bimisa na nga besko na tanga ko mo pourquoi Aruna na remarqué aux vraiment conflictualité aux vraiment na ba discussion il y a ba internet ba fête ba internet ba groupe ba nini aux arrêté pourquoi. Bon, ngai naza trop conflictuel parce que en fait ba conflit ramsu pe koza pa otapa muntu azo banda na yo o banda o penza mais o talikaka o banaliser na yo parce que ça ya na sina kenda fête mo bozara fête anniversaire ya Freddy Akimbe ya moi sina e Kovo na komanga to kuta ba febele net parce que tozala ku ngai na cousine ngai Yvette Kalombo na pese ba mbote place azali tozaki biso nyoso na ta moi maman ekira ba fi bazala ba bwa kapena jeton santé ba fi ba bwa ke la bino ba jeton ko mais na beti na ngo kara pona asko no peso sko tano lukando ozwate bwa kapa ba jeton pena pa sinon parce que na bika mamba lo bane ko mama ngaite ça nga pe loroté donc les chiens bois la caravane passe. En tout cas, chers amis, ndebo moni bo Lorette Aruna a comme na site na moko donc présent site na ngeza lisanga force télévision babi lisanga force télévision biso za to sangisa parce que l'union fait la force place lisanga za ya l'amour il y a la paix il y a on est ça là que lisanga na on est ça la paix union yango union na espèce la paix force yango na to lisanga force télévision. Si on est besoin d'un site, on a mutumo quoi y a l'objet que non, Lorette Aruna, ngai pe na eko travailler et pas ina on est pour travailler pas bateau au sein. Mais si on est au travail to sola kakati, les hommes comme kali solo to sola pour si t'es un bébé, ils ont un bébé ils sont seulement ma YouTube on est à la mais si on est au travail na so to takali solo n'engé kende, quand les solo kende to so na biso. Aruna, les enfants, il y en a. Au série pour année. Pour ça, on a vaqué mon bosco. Kilo, hein? T'es même pas, non, la monnaie. Pourquoi? T'es non beau, t'as rien. Non beau, t'as rien. Même sous par insémination, mais non beau. On remarque que ma fille internet est belée, basant à banate, chers amis, balingi banate. Eh, basa bana bon. Et belée bana banate. Ah bon. Et belée bana banate, balingi banate, balingi kaka. Babenga maman, mais balingi banate. Yo posant à 25 ans. C'est un peu ma fille sur internet à 25 ans. Eh, ngai ce que l'on cause à 25 ans, 25 ans quand même. Na ya ngana oza na pena ba 40. Na oza na pena ba 50. Te oza ba 40, oza 40, oza 50. Na ba 5 ans. Excusez-moi chers amis. En tout cas, merci beaucoup Aruna. Na sepel minko yambayo. Na linga kina tuna question na ngamoko. L'air na sala no émission de l'air ba comment iko finga yo. Ba contenu à propos ezara na munona ngai. Mais tant comment iko finga mais sala on. Bon, bah toi na ba finga kaka na sala nga sala ni choni froid parce que ezala nga bon de sto mais ça na ben jour va na ka mutu mo ayebi ota finyo po ebino mutu ngote do italie ka bisika za. Na mega na chaki wana pa finga do italie nga mutu ni choni froid. Na otaka ba commenter na otaka ka. Msupe na tam supa mo mutu mo kangelo capture atindelo na privé. La kutu ba komi boya. Natana tila ba longwa kuna batongo ba koma ba finga ba continue. Natana tina ba ngote. Merci beaucoup chers amis. Tout comme déjà rechuté dans l'émission Nabiso. Merci beaucoup Lorette Aruna. En tout cas bonne continuité. En tout cas je te souhaite de bon courage parce que tu es vraiment une fille courageuse. Tu n'es pas conflictuelle. Na remarqué aux arabes délire te ya ba fille internet donc en tout cas nga penda leçon morale les akaka continue kaka ningwana au kende liboso le mariage ça viendra les enfants viendront toujours parce que tu es encore jeune autant tu es encore jeune en te regardant seulement toujours mon accueil elle est encore jeune moi bambote ba dédicace c'est ça bambote danga na pesika na batutu vraiment au batutu balinga ngai Lorette Aruna mère chef nga kana sabino qui désormais lisanga force télévision eza beba sika yo chobotama
bato bolanda émission betika lisanga force télévision bo s'abonner massivement ba mbote kana bato tout vraiment ba soutenir ngai par rapport ya site na on a autre ça là na bato tout vraiment balinganga na kokande mabanga te bato ba lebele. Merci beaucoup Coco Arafat Makizembe babia Coco déjà na terrain ya Coco rentrée scolaire yango yo yo yebika kandenge zala kaka moi western na midi ça la bien Elisabeth Mayangi la grande prêtresse ngai na lobananga na batu na ngai po batu na ngai nga na batu na nga ba ve na ngai babi le vénérable maître suprême choisi matata babi batiki ba boss na bango nyos ba ko diembela choisi chance bazo diembela po nga pa ngande kolo diemba diembe buka na te choisi matata singa babi chaîne penza bazo benda bazo kokate Elisabeth Mayangi ya quand Adel Jogo bagu danger so ba pesaka ya tanzoto Adel Jogo poupée Barbie mwasi ya mwindo ya kitoko alataka bikini Adel fotano tindela na piscine penza so ba pesaka ma boré penza Taïwana na ebité vraiment tonga to pe mate chance nzamba za registre abi on a pesa oyo. Merci beaucoup à tout le monde. Tout ça branché na fimbu toujours 3W na zawa na nga na za na ngai pa na ba so na tiki na logo na film non ça na nga susute non to zawa na en tout cas 3 ans ya babi ndonga chokoro tous on a besoin ya ba aide numéro ezaka 090 43 16 621 090 43 16 621 ken pe numéro na e ezawana 3 ans ya babi ya bo aider biso muke soki ata ya Pierre Tomba les ate on bo aider biso ko te to aider kaka ata babi ya chokoro vraiment na zo occasion ko mona e ba se na zaki na Luanda na mona ye vraiment le loi kenda tika biso ba œuvre ne petit kala tant tout monde appelle prince ba bien ça sous plaisir azo yemba pe dans moment rake sous certaines ngeza la mettant au talika prince azo yemba pe bien et longo maman moi souci na papa na ndam donc vraiment contribution ezanga na ngote to pesa ka otoza nango. En tout cas, na ba na muto distraire moi na tiko distraire ye 3 ans ya papa na ye toujours se préparer biso za ba richeté bino bo futera na ba appartement mais l'essentiel ka que non Aruna na ina tuna ozara na cité ozara na ville. Ce qu'on a évité, ce qu'on va tenir pour bailler, parce que ma campagne dans la cité bien vide. Bon, est-ce qu'on va agir? Ma campagne chance au lobby place aux arabes, mais parce que ça n'a pas tout sous oh ya zova na cité, mais oko ça va ninga zara na ville. Babi tambo na identité na yo et ça la bien ma casse tambo na komba papa na yo et ça la bien. Oza ko honorer. Mais ce tambo na komba parents na yo te et ça madame te mais tambo na komba parents na yo. Bien sûr. Merci beaucoup, je m'appelle Ituni Mendaya, je suis la fille de Jean-Léonard Ituni mais Jean-Léonard Ituni mais botamana Ituni me koba Alfonso ke na bichi ngobila okuta kombo ya ba Ituni me ya kombo nanga ba spéculation na bo sala wana lokuta Ituni me ya kombo nanga naza petite fille ya Mosengo Pasinya na kosaka moi na lo ba vérité ebele na kosaka sona ki musala Tamson Nyongo kosi mais bino bo kosa trop fifisi wa la première dame de la ville babi bango nyonso manzanza muna mutu asalela chance na e total non de makambo elekela. Merci à tout le monde, merci à Angèle Moussoaïl Makizembe, merci à Huguette Bakika, Babi Sandrine Mopendeski, Florence Kelende, merci beaucoup, bye bye, on est là toujours sur www.fimbo, merci. Produit pour la Kosilisa, Nduta, tampon, bouton, chine de cheveux, et qui tient à 5 000 et 10 000 francs. Ondeko, Oyoka Kalisusu sonite na Nduta, Kozala na Nduta tombende, eza kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala nenge okoma pema, libumuloko la mwasi ya zemi. Produit naturel ezali, ekosilisa ope constipation. Yo kangama kaka na ba mèche, perruque, chapeau. Produit naturel ezali, ekokolisa yo suki. Olela ba poil, olela favori, c'est possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki na perruque te. Yo mutu mine toboka kali dantere nyokola yo munoko solo nzoto solo. Produit naturel ezali. Tozali pena anti-tabac, anti-alcool, pe anti-bangi. Di nouveau, élargissa pour homme, longueur XX. Vimbissa pour femme, Yamado, Tozali, Tilolo, Kalemi, Goma, Kisangani, Abidjan, Kinshasa, Benga Bissona 089
086 27 692 081 99 91 102 na Brazzaville benga biso na 05